Si vous tambola bon ko changer mibali wa fille ozwaka bien sûr. Wa lokolo kilote lokolo pepele makasi. Pepele te mais pepele makasi. Mais si ko kilokolo pepele ngo makasi wana. Esenga pe ko taper na ndako libala vanda pe na ndako libala. Donc so Karim Mokonzi aime ko tirer ba leçon na ba makambu nyonso to ekomele na vie. Ba makambu to za to azo ba makambu ba Rafin Tumba. Tumba ouais. Azo ba makambu ya ba donc makambu belé comme les na centimètres makambu ba Dandy Angèle makambu ya ba tigre oh sur les kawa sombise ba uniforme ba uniforme tout wana ça parce que azanga secret arana secret ba sombele mbetu apandi na internet ba salele aye na mon internet alors que ena mamsusu o ezo concerner vie no privée parce que age qui ne Karim Mokonzi amukolo grâce temo Karim Mokonzi amukolo grâce temo mais ce que to supposer net que grâce temo abali pe ya solo obi que Karim Mokonzi ana maman na retard na vie pe na ndenga ba vitesse ama ambu internet ekende la ya enfin na mama kasi ba critiquer makasi déjà ba bandi da ko critiquer surtout internet ba fi tout balaka na internet concurrente na ezalaka Karim Mokonzi non la sala baron Karim Mokonzi na bali boy Karim Mokonzi boy ceci c'est là omoni. Bienvenue sur Congo Source Télévision. Je suis ce publicitaire le padre de la presse. Merci Nabino Nyonso Balandi à Congo Source Télévision. Nabolingo Obope Sakabiso, na confiance Obope Sakabiso. Parce que nous verrons que de votre amour. Ndé mon boss Junior Mboni. Ndé mon boss plutôt je reste Mboni à l'Obaka. C'était publicitaire. Il faut qu'on pèse Sakamakamu Mobala Batuya. Maman Paradis Karine Mboni Tolinga Rabino Natina. Merci beaucoup Nabino Nyonso Obo Sabona massivement. Nabato Nyonso Ba Edarabiso. Ko partager mission na biso. Merci aussi na yo mutu oyo zolanda biso pona mbala liboso au mona juste kaka ba comment on a en rouge s'abonner massivement pour partager liker pour na ba actualité ba actualité belé mambo belé yo mutu za ba stress olingi ba ba wani olongo la stress quoi olongo la stress et s'abonner et ça la makaka na chaîne avant de commencer cette belle tranche de notre mission j'aimerais bien saluer mon partenaire Nikona Bakota Bakatanga. Mon partenaire Junior Tizaïnga, pourquoi pas aussi à mon vieux Stone Mukendi, sans oublier aussi Bruno Lubika. Bruno Lubika, Black Chicha la belle, bon retour au pays. Aujourd'hui, je suis avec Suleiman Timbo, parce que pas rouge le vrai. Toko Solana par rapport à tout le monde, il sous Mami, il y a la Chine. Apparemment, il passe à le roi chinois. Il passe à la carte chinoise. Voilà, tout le monde mami à la Chine, Karim Mokonzi, la baronne, Jackson de la presse, youtubeuse, Kangama Kamboye, puis tout le monde a affiché les sous photo moko boye, il y a yena garçon moko boye. Tu es garçon wana azali nani. Mobali na ye to azali master na ye. Yango na yambi libino sous le mal passeport rouge, so kaza na plateau. Et ça la rapport à la vérité à Bimisaka Borsolo parce que biso ici c'est Borsolo de boss je reste Mbonyo le baka ngana linga Borsolo et on biso to yaka na Borsolo. Voilà, je suis avec Suleiman Timbo passeport rouge de vrai qui je vais dire directement bonjour passeport. Bonjour à tous, c'était ici le padre de la presse. Comme vous dit, il y a Bambo TV dans Batbolon de partout dans le monde. Merci beaucoup de la confiance pour ça. Donc quand nous dit de l'émission de 100%. Napé ça va monter à mon boss, je reste un bon moté ma Karine, une bonne en double, maman paradis, dans mon bon tous les staffs n'habitent au final à USA, Texas, Dallas, donc Trésor Batang, Chering, moté ma Sarah Kate, donc vous êtes tellement ébélé dans mon épée bâche cachamé, tellement 20 mètres. Donc Bambo qui n'a mis à moi là, quand on le vit, on met ma solo, il y a Karine Mokonzi la baronne mondiale, Jackson de la presse, donc et tout. Passeport rouge to moni Karim Mokonzi a posté bisonyo stola na page na bisonyo stola la na mamba Karim to moni to lali to la muki bo to moni Karim Mokonzi alaleli papa moko boy. Oh mais façon alaleli wono nzinzi kana ndola ila o wana leka est-ce que aza mobali na eto camarade na e par rapport ya yo Mta Karim
point de vue non na mambo les années. Ya na un point de vue parce que ils ont rumeur té, ils ont unité ce qui est là autozo spéculer. Donc ils ont peine en réalité automoni na page ya Karine Mokonzi. Yé moko pa lobby que non papa na bina sika yé wana donc toi ne loko yo baxate, toi ne loko yo longola wana té. Donc mingi kutu yo lobezati à part ka kopesa ba conseil, bon excusez moi pour notre chapeau hein. On dit ya mo ba vie claire boye et ya mingi. On dit ton fallait que non na moni na moté. Bon pour na respect. Avance. C'est ça. On dirait papa sikaye wana. On dirait mais papa ya sikaye wana. Ya sikaye wana. Sikoyo eloko ya lobezati ya bakati ya longolezati ne non soloba. Mais mingi utopia ka ba conseil. Mingi utopia ka ba conseil parce que Karine Mokonzi biso moto yiba mambelekana na vina to yiba mambelekana na vina yo mto beti la bisolote omoni bato pe bolanda biso baba to beti la masolote to mona déjà abandana ba dondi aye na ba centimètre aye soki na ba mètre nani aye soki na ba tigre noir no komi soki na eka soki eka ya siko ko tambola bon ko changer mibali wa fi ozwaka bien sûr wa lokolo kilote lokolo pepele makasi pepele te mais pepele makasi mais siko kilokolo pepele ngo makasi wana esenga pe kota pe na ndako libala vanda pe na ndako libala on en fait sa Karine conseil lelo Suleiman na mode conseil ouais on en fait sa Karine Mokonzi conseil te non conduire ye na buzoba ti OK na ko mema itro na buzoba te que non na pouiller na buzoba to na makambo juste pour le buzz to pour na mambo alors que bobo mamuto pour mingi ba rapembe na Karine mona ba lekechu banani bongo ba landaka buzz succès et tout mais conseil pena bona ndimite que ba pia Karine Mokonzi wana conseil na ndimite que ba pesa Karine Mokonzi wana conseil parce que so ba ndako pia conseil ba mamu so ya sala alinga ba no sala ngoti balo yengi mususu ya landaka alinga ba ndo landa ngoti parce que age qui ne Karine Mokonzi amukolo grâce temo Karine Mokonzi amukolo grâce temo mais ce que to supposer neti que grâce temo abali pe ya solo obi ke Karine Mokonzi ana mama na retard na vie pe na ndenga ba vitesse ama ambu internet ekendela ya enfin na mama kasi ba critiquer makasi déjà ba bandi da ko critiquer surtout internet ba fi tout balaka na internet concurrente na ezalaka Karine Mokonzi non la sala baron Karine Mokonzi na bali boy Karine Mokonzi boy ceci cela omoni bongo mais ceux qui a bon des osala manazo bala pour na Karine Mokonzi on a dit que non et bazo ko se conduire na berère parce que to bala na pour deux personnes non surtout to yebi rando herbo na rando no mutu faut sali comme membre o mutu asalati omoni ndeti ngabo na bikena na rando na okenda no Dubai tinga no beta Dubai ata 3 tours pour no so mutema passe sikaboy omoni bango pesiko nde bazana ba bike te adversaire na biso parce que on dira kana ba adversaire bini te Karine Mokonzi adversaire mususu oyi kuta yebineti azana rando même pas na bango ba mi commissaire adversaire na omona mais so pas totali pana ndenge penako yande mambo ekendele Karine Mokonzi na retard ana mama na retard OK donc ba fille tout pe internet so ba adversaire na e ba bala donc cible ezalaka yi que na bali liboso Karine Mokonzi chaka munokoti succès internet mimara wapi biso to bali to abasa mabala boy et tout ata bali pona 2 semaines ezaka dibala to langi yo na bala ka soki nani mais histoire etikana na mononeka que non na balaka comme femme divorcée na balaka mais na divorça omoni que na balaka mais na divorça parce que histoire va changer en te maintenant ko to tikata histoire que balaka ta une fois na vie au divorce que otika histoire ya ilokoti au mona que otika histoire ilokoti maintenant pourquoi Karine Mokonzi a zoza na sécurité parce que tout le monde qui ya tigre noir niveau indaki ba maputa biso ngana somba liputa ba maputa to somba ba maputa na biso to la mariage to fêter anaki na ba Fenech Mokonzi na ba Maureen na ba Maureen Bola ngana za na famille na ba charge na ba chinois na ba munyoso Mokonzi ngana za là voilà donc ça veut dire moi je suis pas là-bas ça veut dire biso vu que to lingaka Karine Mokonzi to soutenir Karine Mokonzi to somba ba maputa et tout mais
en retour nango epesa biso mabe esoka biso bato epesa ba résultat o epesa passeport rouge yo par rapport ya yo Karine Mokonzi mami résultat o epesa ba résultat nini ba résultat ya mabe ya négative ba résultat o epesa que non famille ya tigre et boy des trucs comme ça passeport rouge yo vu que ora mutu ya mami conseil nini oyo ko pesa parce que tout le monde qui grâce temo banda malgré tout oyo baté so que ça buzz so pesa solo mais on a vu grâce temo poster. Il écoute à poster, mais c'est Moura de la presse qui a posté la photo en question. Mais grâce à moi, à poster photo, banda mamna banda projet. Tinde to monara lobby dimanche pour poster wana. Ça veut dire azana secret moko bonita que moi aussi. Parce que biso Karine Mokonzi mami ya ba chinois mami nyoso ya ba tutu akana secret conseil ni oyo kopé ça pour Karine Mokonzi na relation o autuko banda sika. Au moins na vie donc na vie de toi boy toi bato. Après na kana berère. Tout na vie à salaire, tout na vie à quoi sama, mais l'essentiel des arcades est au quoi au loco quelque chose. Quelque chose on les attaques que l'on a basé le temps où on a bangate. Quand on a quelque chose on a non peut donc oh ils appellent non peut ça bâtonnier surtout conseil ouais. Au moni er muntu au quoi on a vu beti li bakumo pena au quoi bambani vu pain bambio. Er au quoi on a côté le mambo pas mater le côté quelque chose en le côté zani leçon. Donc il faut qu'on ait tirer les leçons à chaque chute où ils ont eu la vie. Donc si Karine Mokonzi a tiré les leçons à ma cambino surtout et comme elle est la vie. Ma cambo tout ça tout à zoba ma cambo barafine tumba ouais. À zoba ma cambo yaba donc ma cambo belle comme elle est la vie. Belle ma cambo ba dondi en gel ma cambo yaba tigre oh sur les kawa sombi c'est ba uniforme. Ba uniforme. Tout on est ça parce que azanga secret. Arana secret ba sombele mbetu apandi na internet. Basalele aye na mon internet. Alors que ena ma mususu o ezo concerné vie no privé. Okoko na mon internet. Mais bon on va valoir ba star. Era za na bampia ka fa ka ya na mon internet. Omoni. Era na pas si fa ka ya na mon internet. Pourquoi il y a un internet, ce qu'il y a un internet, il y a déjà passé ici, là, comment bêta, pour toute période, les canaux, tout avancé. Pourquoi dans cette période, la bêta parce qu'il y a un Sony, il y a un membre sous ce coup de il y a un moyen Sony, mais ils ont mérité que non, qu'il m'obime, d'accord, bien dit. Ils mérité que mon qu'il m'obime, on dit que c'est un mariage, on dit que c'est un film, déjà, il y a un cacha ma bé. Ma kasi. Il y a un cacha ma bé. Maintenant, pourquoi beaucoup de gens caché na bino mabe on a pas la son abi que te avenir au baba bi na caché mabe na lina bala ce qu'on sait parce que ba garçon se peut bazara alinga bala moi si aino ko tuna ba renseignement na veni na boy na quartier ba mama quartier na pe balinga bana balinga babala ti net na internet so ba film so balinga baninga babala ti omoni ba film so ba jalouse ya réussite baninga. Donc, ok, par exemple, mobile alinga bala bando bete. Le monde ko tu Karine wana boy. Abima ko tuna président ex papush na e. Abima ko tuna guys mawete asala boy. Abando bete le passant moi sinon ni on sont tout. Yo parce que tellement ça mobile ya zuba ozui ochina mtu. Allez combien alors que moi c'est vu notre mtu kezala ki ye wana. Omoni. Donc voilà. Donc bango ko tellement caché que na mabe avant au ça likambo c'est important na fino les tilibala il faut garder un cas secret parce que ce gardant secret au coca ko réaliser yango attend qui yango ce qu'on a félicité grâce à malgré tout mambilinga mais elle est quand même une fille intelligente ayebi ko garder secret libala parce qu'habiter internet on est aux allées là maman beza penana lo bateke non bala boy bana bayo ke la ngata na mato ya batu mususu na minoka batu mususu ya ba mura ya ba autre là ke bayo quand pas na ngamo ko so bayo ko confirmation pas na ngamo ko ba lo baté tout le carton nuire tout détruire to be salibala ne po ba capable yo lu comme bali non ba capable yo lu comme bali non bien sûr maman ko to les canadiens dernièrement au mobile na e n'habite sur mobile en voyant un tabali. Je sais pas ton habité mobile en voyant un tabali donc mobile n'est déjà comme quelque chose d'information pas ma chroniqueuse mon n'habite sur ça le même mobile et tous en mobile mon au pays comment on va rendre na grâce témo autant sur bazaki na ba querelle na grâce témo donc internet au sol lingo ba là déjà ça la keba donc soit par mobile no bomba et pena na kati bien là. Donc, ils ont déjà dressé. Parce que ce ticket bon qui boudi vaille.
au perdre internet mutema mabezali ba rose ta photo na yo ba kenango maintenant tala likambo esalami sur les mato mekampe ko sala moi analyse moi muke Karine Mokonzi a posté photo na page d'un mobile et l'équipe 2 ou 3 jours directement Moura de la presse a posté photo il y a grâce Tembo ba opc là je sais pas si on a nommé la sope longui la sope ninto ebite. Commentaire, il y a Moura de la presse. Biso, ba parents na biso, balata kane esengo. Ça veut dire Karine Mokonzi que ça va parents ni soni. Moi, ce que ça n'engage que lui. Na ba propos na yé mutaloba na yebi nani ya lobe. Mais si ko so na zongi mo sima na ba propos na nga o lontoloba. Oui. Na loba que cible na ba fille na ba na basi na Karine Mokonzi. OK. Donc il y a moni moni que non Karine Mokonzi a posté que excusez a changé mobile. Azu mobile ya sika. Ba moko ba beti ndika. On peut faut ba luka ba répliquer. Donc ça le quoi guerre ninga beto lisasi yo tika bon. Donc biso pe koto yo tozali. Ninga beto lisasi yo tika bon te faut zonga lisasi. Donc bon et qui n'a bon guerre etambola bon. Passeport rouge, Karine Mokonzi impoli, Karine Mokonzi fille mal réputée, Karine Mokonzi et tout et tout. Tout le monde qui n'a pas tigre noir, niveau famille à tigre noir. Et la moukaki, moi on a la Karine Mokonzi Karine Mokonzi sala bou. Mais non papa n'a biso ya sika. Yozo banga te et comment na ba niveau oh et comment que pas papa n'a biso tigre noir. Non mais si ko yo mo papa ozoya ko linga Karine Mokonzi c'est que oyebi déjà Karine Mokonzi. OK. Tu sais qui est Karine Mokonzi parce que c'est une star. A star déjà les canaux télé c'est bon. Mokilebi c'est bon kitoko. C'est que déjà au capé lisonné quelque part et beta m'appelle lisonné na ndinga bien na lisonné na ndinga mabe. Déjà oyoka. Tant oyo moko ndimi malgré tout wana oyo yoka malgré tout wana oyo mona surier. On dit déjà qu'on s'engager na qu'on se mettre en couple na. Donc c'est que les gens ndimi mama kamunyoso. Pour bateau bazara que non andima ki liboso mais après aye ko boyanga mona bomba lâche. Parce que on ndimi dali kambu ndima tikana na décision na tina suka. Tika na penati na ti. Ko changer te parce que mutumo ba influencer au changeant oti. Ba changer la décision oyo zuna lo yengete. Omoni. Donc okoki changer oti ka parce que Karine Mokonzi déjà a elongimo ite kama. Mo elongimo o mokili déjà eyebi. Omoni. Elongimo o mokili eyebi. Lo yo langue oti ko bota awa. Donc si benizaki ka Karine Mokonzi. Pour bango to ba luka donc ezate que non so yo boti Karine Mokonzi il faut obligatoirement bota. Mais babi azo kende. Karine Mokonzi azo ke ba quarantaine. Non tu peux arana ton na non ngongane parce que ena baleki mususu na famille babala rappel avant baya. Avant baya oui c'est sûr. Baleki mususu na famille babala avant baya. C'est comme ça. Et a vu mutu na ton na mutu na saison mutu na période na. Donc etambola bongi kinda bongi. Il y a ex-papa Nabiso Tigre Noir et Maroc Nord, héritier Watanabe Moutabeti Ndikawana, héritier Watanabe Moutapezaka Karine, héritier Watanabe Moutasalaka Salaka ou Asalaka. Tout éviter. Est-ce que vraiment relation Oyo, yo selon Dengozo Monango, avenir ezali, to et sous quand on neba papa Nabiso Nyoso Baleka? Donc, de un an à prophète, Naza Penzambe Tepona Eba Elo Nine Kuma Lobi. Oh, nous surtout, ils ont le bateau, ils ont sur mon beau Nzambe. Ok. Nzambe a guidé bango, attends ça mon qui toko parce pour moi comme na bango et simba ba projet ba ça les comme na suka so ça ba projet li bala ya bien et tout et qui est vraiment jusqu'à destination et simba et comme na suka. Et ce qui peut aussi simba te gloire à Dieu. So peut simba gloire à Dieu. Donc mingi pena ya le bezate que non ce qui a venir, parce que lobby to eba monté. Lobby Nzambe. To yebi lelo mais lobby ezaka kado moko o Nzambe a bombé la biso o tokoki o yeba monté. Boyeka boyebi lobby a montuto o yebi donc le passé ne to yeba le présent to vivre en mais l'avenir lobby to yebi tende tsingana bo to yebi te lobby mercredi lobby mardi ndeni nelika. Elika ouais. To yebi te Nzambe kam ta yebi donc comme Nzambe mta yebi donc yango to zui Karine Mokonzi. Tozu mobali na sika totiki bombi balé na maboko Nzambe wo donc Nzambe guidé bango asa la bango bikamo iloba Marine Sam donc pour na bango ba projeter et simba eki liboso déjà na ndenge mambo ezo kendele on tomoni pe papa ngo en fait papa na biso ya la Chine tomoni ke non azana e moi responsable
Suleiman Chimbo. Nengana mekampe o mekampe ko pesa Karine Mokonzi moi conseil. Parce que o me repese conseil genre makambo oyo leka ya ka. Ba oyo leka ya kala wana. On se kala mamba kala poto pesa eloko mo bo ay bandenya ko kumba mutuka oyo azui. Conseil ni oyo repese Karine Mokonzi pour la protection ya relation na. Atika ko s'exposer trop. Atika ko s'exposer trop, ko exposer vie na trop. Conseil no repese ka yo. Voilà, passeport rouge le tout ça qui n'a passeport rouge mon vieux boss junior Tizaina alobarabi depuis bisla sona Suleiman Chimbo na lingaka bino mibale bozalaka boss junior Tizaina depuis Katanga Stone Mukendi ba venanga ya Katanga mikolo na ana kuna passeport rouge. Karine Mokonzi chroniqueuse à Kangama solo tout. En poli nyonso neto yebaki est-ce que akokoka ko vanda bien na belle famille na ye? Pourquoi pas? Bah Karine Mokonzi c'est une fille impoli, tout le monde a fini ba ko folo mide ba we entendre ba maman pata et tout. Par rapport à Karine Mokonzi la baronne. Maintenant, ce qu'on voit, c'est qu'on a Karine Mokonzi ya pamba. Parce qu'on a besoin de la baronne, via Internet, via YouTube. Parce qu'on a ça là, c'est normal, la fille, on a essayé de faire. Mais ce qu'on a vu, c'est normal. Et ça, c'est que non, on va Internet. Donc c'est ça, il faut qu'on y ait ça à la part des choses. Est-ce que séparer vie professionnelle, vie non yanda kuboye, vie non normale, na ba vie mususu. Bah il faut ba ko séparer parce que so ba comme un niveau séparé wana ndé bon comprendre que non Karine Mokonzi wa sala ka musala na ye. Pe na kata foyer ni nanda kwa bala ozande ni. C'est ça. Karine Mokonzi toujours avec des problèmes, toujours na barando et tout et toi tangani na raboé. On dit que en jour peut-être azana barande. Est-ce que vraiment c'est l'un yo? Peut-être que oyo zali passeport rouge. On dit que non comme na film robo et fiwana aza rancunier et tout. Est-ce que ça va protéger relation na binomi balé tondeni? Ya. Non na komi na point wana te yo pe je crois que non. Selon yo. Selon na kokolo baté mambo na non expérience na aussi. OK. Oh non expérimenté donc va vivre bien, c'est tout ce que je leur souhaite. Voilà, presque à la fin de cette émission. Ndenge Marlène Mouto Balingaka depuis pareil, il faut que ça la bien. Passeport rouge. Lelo, Tomoni Karine Mokonzi a posté les sous. Kaba blog ba photo wana. Est-ce que lobby ce qu'a posté Bosomba Bama Puta Pona mami à la Chine à Zobala? Par rapport à déception, to somba, to somba, to bete lango kelelo, to bete lango kelelo te. Ya tout on est aux annonces précédées, to somba non na lo ingete. Omoni ba ya tout ko to yebise to la ta bateni de ville. Pour la raison beaucoup qui m'a sonné. C'est pour qui m'a perdu. Donc to somba ba c'est parce que uniforme auto ça paye la maki to comme est-ce que on a ton fait ça parce que ils ont programmé pour une fête active qui ngandi quelconque. Qui compte et Karine. Donc, ils ont déjà programmé. Bon, alors que ce sont même smoking, nous ma veste, nous ma jogging, non bien. Au bon, bah, on a fait un petit peu au latin. Ok. Donc, il y a tout au photo là, ta tenue de ville, une forme et au boy va perdre. Voilà, to boy va perdre, une forme et au boy va perdre. On a vraiment là, on a envoyé ça Karine Mokonzi à la sage banine. Donc, Karine Mokonzi face à la sage. Suleiman Chimbo Dromo, comme on a sous quelle émission. To monyo le lobeti body. Bah dessinez-moi, moi Nounous et ça le wow. Passeport rouge. Deux questions comme Papi Momana tout n'a pas mais approche-toi. Poussana moi boy. Non, yo très bien. Vrai ou faux Karine Mokonzi soka balio kete. Non kende. Vrai ou faux lelo soki balobi ba compter bana ya Karine Mokonzi ba journaliste te. Voilà, éviter parce que Karine Mokonzi a beau tête. Ban internet on dit ba lekechu banani so ba compter batu pardon ban na penza ya Karine Mokonzi pardon ban na internet ba journaliste te. Bon changa. Vrai ou faux banda au banda ezaki de na baxi moko. Vrai ou faux banda au banda internet. Non $1000 te. Déjà.
Voilà, c'était Stepi Bissell, le padre de la presse. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Quant à moi, je vous dis vraiment de s'abonner massivement sur notre chaîne avant tout Kabonapo. Atalingali Soumabe, Natikele Mabanga. Donc voilà, merci beaucoup, Stepi Bissell. Donc, merci beaucoup Nabino pour la confiance que vous nous témoignez tous les jours. Donc, et ça nous vraiment grand bien. Merci Nabo Sogéré Semboni, merci na Trésor Batanga, mon cordon Hervé Kabamba et tout le staff il y a Congo sur cette TV. Donc, merci Pena Nabino et ça nous grand bien de vous soutenir. Namoni bongo maman Karine Mboni, maman Paradis mère double. Donc aujourd'hui dans bandi vous sentir que je suis pas vraiment dans le bain. Donc et Simba et Kende. Nana na ba souci, nana ba kanda ba méchant ya ba bébé mais et Simba nango. Donc voilà, merci beaucoup Nayo donc. Merci beaucoup à toi Suleiman Timbo. Suleiman Timbo passeport rouge le vrai. Voilà, abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Congo Source TV. Congo Source TV, abonnez-vous massivement parce que babi eza chaîne oyo ezokunda ba chaîne nion sur internet. O monique non à contredire nga acha na commentaire kuna donc eza chaîne o mikolo ena PV nango comme dit le kino quoi. Donc abonnez-vous massivement, partagez la vidéo, bossa nango buzo bandenge bolingi. Stepi Bissell sur page Facebook, écrivez Stepi Bissell, le padre de la presse congolaise, plus 243 82 64 58 64 numéro à Stepi Bissell. Il y a besoin de publicité. Il y a société na yo publicité na habité à boutique d'habillement nyo so contacter biso yo mto na besoin batanga kombo na lo rwanda totanga ba kombo ya ba boss junior tizainga numéro yango wana kombo pesa wana bokomela biso tokosala yango comme il faut et puis comme il doit. Voilà, quant à moi on se voit déjà au prochain numéro na makambo mususu ya sika. Bye bye.